parmi banana quoi. Voilà, donc alingara banana ye. Donc kuna ceux qui monanité et le bité qui est au monanate. Hein, to monana et yo ebika ba programme mususu pe et zaza ya mwana ndezo salake to monanate. Eza na ngote ki o soki pona rando moko so pendenge nini mais pona batu mususu ngalo bango clairement soki tozaka bien te pona ya tant mususu eza kotala ba intimité kotala ba mambo ebele to pasana yo ko ndenge tozala na yo ekoki pe ko révolter nga kotalisa bango que nous on les porte vraiment dans nos cœurs pe bandeko balandaka ba comprendre que vraiment bandeko wana balobelaka sila na baya sila tozalaka vraiment na bango des cœurs ensemble. Voilà, en tout cas tout le monde peut artiste et belé baïa pour partager mawana Michou parce que babi muto azaka bien na bato na ba moment passe ne balana c'est comme si Michou azaka se comportera bien vis-à-vis à bato. Non exactement on hier par exemple na dernier veillée au salami na numéro famille je pense que tout ça là inayo ozomona ninga zola na bana no pona bisoté moi j'observais ezaka lipana kwanga te donc eza o babengi papa to benga la premier degré omoni ko bungisa papa o aboti eza facilité yango na tala kinga habité balobi to lela ba oyo bazolela kando chulo bana babar te ko la muninga na ba fête te mais ngana préfère ko na mutu na tango passe nde mona landi poto kabula mawa amona peke azaye moko te azaye longo na baninga nde moni onto ye ko kabula mawa na ye. Merci batutu bozona na biso na MK Eyokani télévision na biki boza vraiment ebele kolanda Elvisien Fulema de la presse congolaise autrement dit chef terre. Merci na abonné na biso au bozona na biso na moment oyo le lot le 31 précisément toza vraiment awana Ave Maria. Le loza jour il y avait mortuel il y a matin et à papa ya ndeko na biso Michou to yebike depuis longtemps tarotique papa na biso tarotique biso bon nous là na ba émission ba élément na chaîne na biso neto nous ala wana matin parce que bible les ont recommandé biso to lela na ba oyo bazo lela to se plaper na ba oyo bazo se plaper biso tozo to baneko lela elongo na ndeko na biso vraiment Michou en tout cas le loza jour il y avait mortuel bon toza awa équipe mobima ya MK Eyokani TV toza wana merci na sima ya caméra Jiken na moni na régie finale Lionel pour ça on a toza pena wana po to le lande ko na biso en tout cas na zo semno boza la brancher connecté na Eyokani télévision merci na confiance aux opesanga maman MK ba mote na yo na confiance aux opes en tout cas biso tozaka musala koloba mukie musalanda musalande ebele en tout cas tozo kota na biso suna kati bo comprendre bo mona ndenge batu bazolela batu baye ko kabola mawana ndeko na biso Michou mais en même temps nazana moko tonto ya baba cook ya Gauthier tozana ye awa yepe aye ko lela aye ko lala parce que les avions mortuaires aye ko lela elongo na ndeko na ye Michou partager ma pas pas orphelin ba ba koufela ba être cher ndé baby passe wana ndenge ndé tika pe na koufela papa donc il va passe wana bonsoir à côté bonsoir Mbappé Ngwabiri bonsoir à côté à tout monde vraiment lelo na butoa ça fait au moins déjà 22h tu sais ko tikinda kuna yo bulingwana o bozo manifester baba koko bo manifester et pas Michou et lobinini l'exinini les autres les ça que on est ensemble c'est ça être une famille zali. Chacun de nous accompagne la famille. Nde tozaka liboka do mutuna ndenge na zambo ko bunda na accompagner libota na biso ndenge nini. Autant bien na tango ya pasi, autant bien na tango ya bisengo. Donc on est là pour tout ça vraiment la mission que tozalaka naye, tolingaka ye, to lobaka kaka te mais to portaka bango vraiment na mitema na bango. Omoni mingi to bien que to sala ka musana ko lobela bango mo bi ke mingi to za vraiment na contact na bango te bien que muizaka musika mais ko talisa bango que nous on les porte vraiment dans nos cœurs pe bandeko balandaka ba comprendre que vraiment bandeko wana balobelaka sila na baya sila to zalaka vraiment na bango des cœurs ensemble. Voilà, en tout cas tout le monde peut artiste et belé baye ko partager mawana Michou parce que babi muto azaka bien na bato na ba moment passe ne balana c'est comme si Michou azaki se comportera bien vis-à-vis à bato.
Non, exactement. Hier, par exemple, dans dernier veillée au Salami na Ningoma famille. Je pense que tout ça là il y a yo. Ozomona ningazola na le banana pour na bisoté. Moi j'ai observé nota la famille na bango. C'est vraiment une famille basée na cohésion mo ya sakanate. C'est vraiment une famille à batumoko ya kimia. Bon chaque fois qu'il y a un petit souci, bazo bengana. Non observé hein. Ba bengana ba sololi et puis tant ba ozonga bazo trouver lango solution. Le ngolo ba ke le lenge ya Michou eza le lenge o ya uti na ngono na libota o ya ye biologique. D'autant moyen na mukili malgré succès na ye azoti kala kaka o ya zali. Ozomwa ninga zo yamba batu bazo ya kolelisa et to moni place moko te a rejeter mototo à sali différence de traitement par rapport à l'accueil. Azo yamba batu nyoso no lenge moko. Et puis il y a ozomona ke batu nyoso tout pembe na ye baza vraiment pour na kolese. Mais en tout cas sangwaliwa hier j'ai compris que ça m'a bien été. Non tel ce que Michou Mbembele nazo observer ka. Nabi mais alati moi pour mo ya succès na ye. Alati moi pour moko boya ya kombo wa komi nango. Mais liboso ya liwa ya papa na ye na la télécharger hein. Akomona lokola na attitude de changer. Donc même ceux qui attaquent à rouge à lèvres ça les sous-souté. Au moins ba roba komolata. Ba roba na nzambala yango ka azola azo changer la donc même kolata même na kolata ba suki wana ba mère balata ba Vietnam a tsango sous-souté. Et ngolo ba ki a perdre pena mutumo ya mutuya. Do liboso ya liwa to sala ka jeter. Liboso eloko suki si makasi ya mbongo. Balobaka l'argent peut tout. Mais liboso ya mbongo liwa sukaka. Donc nous je ne voudrais pas vraiment me mettre à la place des enseignants moment surtout que tout ça tout passé pratiquement le dernier heure il y a avant qu'on cabona de physiquement na papa. Donc na lingina mitien na place ya Michou te po ngana otoleki na nzelana te bi ndenge ezalaka eza ba moment oyo ba souvenir eza ko se remonter makasi. Donc ce qui ya koloba po na Michou bien ezaka ko senga na nkolo na bomoi mopesi na pema na bomoi a simbaka motema na ye na ba sœur na ye na ba frère na ye pour que vraiment c'est très dur. Mais par rapport à lobby, éducation de base, éducation par rapport à ça, éducation de la famille, que le Michou na ba qualité na tout rejeté ba tout papa Oyo, papa André Mbembe la tiki biso a éduqué qui vraiment Michou kitoko parce que muto à l'accent éducation monde na pesa non mon conseil qui na bande ko la biso tout ça le roi ambassadeur et ba parents na biso. Oyo to pesa kana bato ba na biso eta ba éducation o to na famille to rolo baké ya ko to rolo baké papa André Mbembe la pesa ki Michou éducation mo kitoko. Oui exact et zo mona na ngana lobino ngaso ki na nyati place to ko se kameke banga na zandi ko observer ngana zala bongo j'ai observé na teli kaka Michou te j'ai observé c'est pratiquement la famille ba tante na bango tang bazoya ba oncle ou sentir que batu mo ya ba respect. Bien éduqué, bien instruit. Nazo tu na kubebisa ba nzoko baza ba bangbandi. Unaza ke tourner. Ngoni ba moi brutal moi ni tout ça mais ngaki na tuna mais baza koloni ba na ba mutu mo souffler ngate baza bangbandi. J'étais vraiment étonné be bangbandi. Ndenge pe bazo lelo ni ba bangala ba lela généralement matanga. Mais kuna to moni yango te hein. To ça ina lobi presque 10 minuit. To moni yango te mais baloba pe on meurt comme on a vécu. Et nous ndenge matanga ya papa zoleka bien que militaire paix à son âme. Mozomona ezole kana kimia. Ba militaire baza mais dans les calmes. Dans les calmes et puis tozaki na camp militaire côté na GBONA côté à camp musique. Mozomona que ne balbaka on meurt comme on a vécu. Donc c'est papa vie na ezaki vie à kimia. Yango moni yango pe a transmettre yango na bana nae. Et ça peu important na batu ba kozali baku peut-être ya kolanda ngana yo to comprendre que tout ça les forces qu'on a ba vie na biso soko zaka mutu matata to kitisa mo matata wana et puis to tikela na bana na biso kimia. Et vous allez vraiment et là ya mutu ya na classe. Na classe. Vous très important tikala piaka zanga mbongo tout monde tambola na patoli to boka mais mona tanga éduquer mona et ça là vraiment bien. En tout cas tous na biso wa titongo petit lobby joie ya enterrement to rozala wana et longo na chicken za wana azo na ba image na régie finale Lionel azana toujours continuer kara musala. Merci bozala. Ka to lobaki toujours lela na ba oyo bazolela
biso toye tozolela elongo na ndeko na biso Michou mbembele auti kokufela papa na ye ya koloba kutu eza te mais toza pe na ba collègue ne ba artiste baza awa baye kolela na ye baye kokabola mawa na ye tosana na mele ya azawa aye kolela na ndeko na ye babi na tango apasi nde baye ba baninga malamu na tango bisengo te na tango ya babare te ya babwati te na batango na ba moment oyo nde baye ba baninga malamu en tout cas jike fungola ngana na kolta déjà naza déjà na ndeko na biso artiste na mele oyo atiki mbetu na ye atiki ndaku na ye aye kokabola mawa na ndeko na ye Michou. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Kando mona. En tout cas on a déjà santé vraiment kitoko makasi en tout cas nena yeba elo ni esali otika ba occupation na yo otika mbetu na yo otika ndaku na yo oya vraiment parce que déjà 22h OK 23h oya kabola mawana ndeko no artiste. Bon en fait Michou c'est ma petite sœur azape collègue nangai ce qui est sali ke na landaye parce que akufela ki oya aza être cher eza lipa na kwangate de eza o babengi papa to benga la premier degré. Omoni ko bungisa papa o aboti eza facilité yango natala kinga habité balobito le na ba oyo bazolela kando cholo bana babar te ko la na muninga na ba fête te mais ngana préfère ko na mutu na tango apasi ndo mona landier poto kabola mawa amona peke azaye mokote azaye longo na baninga nde moni on toye ko kabola mawa na ye azaye mokote azaye longo na baninga mais ndeti matanga ngo ekomi na mo ba polémique dimi balobi batu mingi ba artiste belé bazoya matanga ba Michou mais maman linga pe akufeli mona na ye bozo mona na tuna te babi batu mingi bazoya pa Michou pona matalana babi pona matalana na ebite matalana ngozala ndeni mila kisa matalana ko mila kisa ba mona bino boza wana oyebi ke batu ba kozala ebele belé oyebi na minute oyo mutazo ka passe makasi eza Michou toye poto c'est manqué na matanga na tende tinga personnellement je parle de moi na landier d'abord hein ayambanga na SB quand on a joué ayambanga vraiment très bien azapé très poli yango mone sali ke na ya mekoya pour la matalana en fait nga ebité ngala na mutu pour la matalana te ngala na mutu na kabola passe na ye c'est ça voilà mais matanga oyo to remarqué présence ming la majorité ya batu mingi baleka na SB na mingi oyo bazala pembeni ya sila est-ce que lobby to remona pe bande ko mususu pe ya ba pololo théâtre za okabwana lelo koma batana ngala yebi na ngai te bino ne bolobi théâtre za okabwana ngala yebi ke te za na biso na bomoko mais lelo batu mususu baye po bazui temps ya koya peut-être lobby pe ba mususu ba roya donc eza na ngote ko ba mususu baye te non ngala zui temps lelo ya ye so pe na zui temps lobby na roya. Donc c'est ça. Merci. Voilà, tous appena pour ça fâché de tout le bagara, bah artiste baye ko le lisande rona bango, Michou memele o to pete papa na ye, tous ana pour ça fâché. Bonsoir pour ça fâché. Ouais, bonsoir. Santé. Pepele Nangolo. En tout cas pour ça fâché to monio lelo na butu awa. Aéroport là na yo pe pongi na yo mais otiki mbetu na yo otiki ba activité to mono na matanga oye ko lelisa ndeko no bolingo wana affection wana oyo bozana ngo vis-à-vis ya ndeko na bino Michou ka ndenge balobaka ke bolela na ba oyo bazolela donc yango wana toye to partager mawa na ndeko je pense que artiste belé basala ki déjà a défilé na bango na matanga kuna na camp officier place au basiaki matanga mais présence nanga ezalaki te ndesko esalaki que tant on a eu programme il y avait mortuaire nabi na kogi ozanga te parce que Michou aza ya biso donc moi na biso et voilà parce que Fâché Kalombo étant que les qui a Silabissa le Bekam et tangu moi na oya ye azui likambo directement na monaka ke si la bisalunde azui likambo donc voilà pourquoi présence nanga ezao poza si ya poza fâché mais babi poza fâché matanga bato wana 3 matanga ndeko mucho pa kufelaki premier degré na ye akufela mama bango bazo mona binote mama linga pe akufela mwana ye ba mona binote mais bato bazo ya trop na matanga ya Michou babi surtout bato balaka na SB surtout bato balaka trop proche ya sila bo sel pena 2 points 2 mesures te zanango pona bongo te neti mama linga déjà nazoloba nazo présenter ba condoléances
et pas ya maman na biso auti ko perdre moi na ye ya mukolo na kombo ya touché donc vraiment touché a touché pe biso touché vraiment a sali pas sinamité ma poto eba ki combien maman alingaka moi na ye wana ya mobali donc parmi bana na ye quoi voilà donc alingaka bana na ye donc kuna soki tomonani te elobi te ke tomonana te tomonana yo ebika ba programme mosusu pe ezaza yango wana nde ezosala ke tomonana te eza nango te ke soki mpona rando moko soki mpe ndenge nini mais mpona bato mosusu ngai aloba yango clairement soki tozalaka bien te mpona ya ntango mosusu eza kotala baintimité kotala bamakambo ebele topasa na yo ndenge tozala na yo ekoki mpe korevolte nga na ya preuve ande na obeta lisolo ya Ernest Tumba bato bayebaka même bato ya poto bayebaka ke fâché akabwanaka na Ernest Tumba basololaka lisusu te bakoma na rando makasi et tant père na biso adaye Ernest Tumba aya te comprendre mais tant sikoyo père na bango adaye nga nasali nini na ye tant na ye esala ye soni esala ye bien te donc edérange makasi et puis rando ekufela à partir ya eloko wana ozomona donc ngasko na yaki pourquoi parce que natalaki ba intimité natalaki le passé penza oyo ya ngai na Ernest Tumba nde pusaki ngana sa nini nalanda oyo asalaki te donc ngana sala le contraire nde na yaki ozo comprendre donc eloko wana pe e kontaka voilà to fallait ba faster to fallait ba faster pour to tika yo okotano na kati lelo théâtre comme on a ba tendance nde to yebi Michou Mbembele aza vraiment SB comme on a yo to mona maman azo pesa image ya Sila Bisalu mais nenga kufeli papa to rolongo la pe tendance ba tu musu par exemple ba ta famille libota pe lobby pe ba roya pe ko assister na matanga neti Sila Bisalu nga naza porte-parole na yete mais nakoloba mwa mukie ndenge na yebeli ndeko na ngai ya mwasi ser na nga na caractère na ye et puis kaka nga moko te bato ebele na mokili oyo bayebi système oyo eza instauré toza na matanga tokokota na kati ya profondeur ya makambo wana te mais du moins nazosala kaka mwa rappel na bandeko ya comprendre que soki bandeko wana oyo lobi soki bangambu nini baye famille bota yango na bité soki baye muto kosala bango eloko azate le contraire tokomona quand même humanisme na bango malgré toi nango besoin te comprendre olobi nini tokomona quand même humanisme na bango malgré toi nango besoin te ozo comprendre donc voilà pour déjà SB aza déjà mobondo ana batu ebele so batondi awa esenga nango te fo batu mobaya pour toyebi déjà ba comportement na bango toyebi mamakam na bango voilà dans mususu soki baye présence mo baye et koki kozata musu départ pe ya changement ya comportement na bango obiso to déploraka ya omona lobi ke soki baye bakozala na bango sans problème ke ndenge ezalaka ke soki bango baza na likambo mutu ya SB aniati makolo kuna akomi danger public o comprendre bakomi osala di n'importe quoi o basalaka ya omona lobaki ke oyo ben oui nyonso wana na kati donc boni yango na lobaki système wana siko Sila Bisalu azalaka na ngote zo comprendre soki mutu a compatir na Michou Mbembele en tout cas ils ont sans problème. Et sans problème. Ça a un sens, il y a humanisme. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Fâché, un mot par rapport à la famille biologique, il y a Michou Mbembele. Un mot, on a eu un mot s'adresser, il y a courage. Parce que le père d'être cher, vraiment, c'est pas facile. Et le mot, sur la talayo, Nabi Karolanda, émission, mot d'encouragement. Ouais, Michou Mbembele, ça y est, tant que tonton aye. Azala motema makasi eza nzela na biso nyonso ngai pe na leki na
douleur wana nayebi kokufela papa ndenge esalaka. Voilà, nayebi ke ana pasi eza nango na conseil moko te oyo bakopesa na minute oyo oyo koluka ebimisa douleur oyo azo ressentir. Mais prière na biso ezali nzambe ya lola a consoler motema na ye. Voilà. Pour yende mutu soga zui décision à consoler motema ya Michou. En tout cas Michou a kozala à l'aise quoi. Comprendre? Donc voilà. Donc pour la Michou nga na senga kaka zala forte mutu na mutu azana tourna ye. To botamaka to kolaka pe to kufaka. Donc papa yaki na mokili asalita na ya zuitan ya kobota bino et puis et comme na temps oyo nzambe kolo pema azui pema na ye wana eloko ya koloba na kolo te à part koloba na ye merci na oyo asali. Donc c'est un peu ça. Merci, c'est un peu ça. Tout ça, pour la JD, Azawa, chef coutumier, chef coutumier, tout ça, bango pe ba yoko kabula mawa toujours nande kona bango artiste Michou mais le monde na mokili to ça la rapera bola muto ça la rapera bien na bato comme on a artiste bazo défiler bazo zala parce que quelque part Michou ba ba témoigner azala bien na bato belé pour la JD. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonne santé. Zamazo Batela, toujours le Lara, le Longona, Serre Nabiso, notre collègue, Michaud, toujours le Lana est toujours. Comme on dit, botiki na bino ba metu na bino, botiki ba activité na bino boye, ko partager ma wana ndeko na bino. Relation nini, possiblement yo na Michaud, relation nini, bozaki na intimité nini. Bon, à part cause à la collègue, parce que les sangs ezali Moussa de sangi sabiso, de là peut être cher ya vinaye, papa wa sala ina mokile, pour le mokile comprendre Michou mo zala, ils en a grâce à papa o. Donc papa wa zate lelo, il faut honorer dernier journée. Donc honorer collègue na biso ton honorer jour à souka papa na et le on a biso nyoso donc mutokola la na palente, il faut to ya kolela. Nenge bibe talis biso to lena obazo lela to sekana obazo seka donc ndeko so lela il faut to lela na donc c'est ça au moins tout ça. Mais bozo kabola pe mucho pe pas dans matanga bombo na te boyeka pa ya Michou. Ouais mucho pe azana matanga o perdre maman na biso mes condoléances na ye collègue na to ti musika ba les érudits ma belé to kozala. Ya papa ba tendance ko na théâtre. Non, netinga vraiment Rosie c'est ma sœur. Na otine banda les érudits to kozala. Lelo ezali mucho pi programme pesa mina noté mais lelo awa eza jour avec mon lobby jour à souka papa na mokili to kunda papa donc il faut to sala pas Rosie to sala na biso to sala o kufi aza maman papa kufi kuna maman kufi to sala sans problème sans complexe sans kobanga to kolela artiste mon reporter tika biso touché bozo partager ma wana elongo ya famille na ye na maman surtout ye vraiment yazali vraiment frère pa nga passer maman linga za maman nga benga nga mwana partout mona nga ya yambara nga mwana mes condoléances na petite sœur na ngai collègue na nga Sarah na mboka ya Mindele na pesi mes condoléances do biso to sali to kolela ye to kopesa yo honneur Rabi Moussabatani massa na nga kati ya tout le temps to kozala to kolela ensemble c'est important to pesa nzambe merci o apesa rabiso o azwaka so nzambe azwi basala kaki mingi te parce yene mopesi yeso a récupérer muto na force ko longa molimo muto te à part nzambe ata ndoki so nzambe lobi non ata mutakisi yango ndenge nini aninga longo na mokili so nzambe lobi non donc so nzambe permettre et ça rapporte pas surtout tikali mayele na courage na force ya koyeba grandeur na munene na c'est ça. Mais ndeko na yo Michou Mbembele azolanda yo un mot d'encouragement par rapport à perdre être cher, perdre papa, c'est pas chose facile. Momo ko fortifier. Na koyebisa Michou, na koyebisa Mbembele ezali ezanzela na biso. Ezanzela na biso. Accompagner ka biso pe to perda ka ba maman. OK. Ye pe lelo aye papa aye ezanzela nzambe muto lingaka azala makasi. Et après matanga to continuer musa na biso. To pe saka nzambe merci de Colo Fox. Merci pour ça. Merci beaucoup.
Oyo akobikisa biso omokolo monsuka. Image, peu importe. Emokonzi akosaga na Kristo meza ya santo ya mapasi ya biso mpe yoka lusambo. Zeko. Mokonzi azala na bino. Totombola. Pe tolingisa bango nzela ya boyambi tosambela. réalisateur, chasseur de